Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Zambalolo N'attendez pas, c'est là Yahweh, la réalité au fait ou pas. Ah, Déborah comme tu le lis, comment expliquer ça Yahweh? Comment expliquer ça Yahweh? Oh Jésus, quel qui connaît, toi qui connais le cœur de l'homme, mon Dieu, mon roi, toi qui connais le cœur de l'homme, oh Yahweh, oh Yahweh. L'ami de papa, l'ami de papa, photocopie à maman. Oui, mon papa. Les autres, nos amis artistes délaissent. Bon, la vie doit continuer parce que ça s'est fait souvent comme ça. Mais les fans Nabiso, soutenez-nous, soyez là. Et peu importe que mes collègues Nabiso base à la base à la tête, mais nos fans soyez là. Nabiso c'est ça la ngote. Toti les loto y ba pété. Nande to kufela ba Coxon, nande to kufela ba Larissa. Ouais, donc au monde que nos amis ne viennent pas nous soutenir n'a pas problème. Même pas ma condoléance à Boé pour soutenir Nazvité à part oxygène. Donc Nazvi n'a appel té il y a bande gonabiso ba artiste mais il y a bango to soutenaka to zalaka to contribuaka mais il y a biso mon même à ta contribution mon en pété. S'il vous plaît, vous avez une association nini? Nazana NTPC. Comment quand NTPC ou comment? Nazana ta NTPC. Bandaka la to comprendre na bisoté. Même à l'époque à Coxon, toujours attaque cotisation mon côté. Ouais, je te dis. Ouais, même à l'époque à Coxon, même tu perdais à Larissa à l'époque. Donc tu comprenant et puis mais Miraï Saoucho Koufa, moi j'ai contribué. Malgré vous avez un voyage. Non, mais j'ai contribué. Au union so à Koufa, baliste union so batali au monde à Kombo Rangeza. Kombo pe yabana Rangeza. Mais quand c'est nous, ça ne vient pas. Et ça là qui passe dans ma théorie, donc ça là qui passe dans mon thème, donc tu comprends qu'on dit mangoté parce que Azana trop jeune. Azana banana ya tiki
bao bazana na kusa mama na bango po bango pena bako ba papa tena bako ni ba mama te po lelo mama na bango ba mama na bango bazana miki to sepela ka soki mama koli tout même si mama koli a kosi 90 ans 100 ans 120 ans soka kufi okoyoka pasi mona mutema siko boyebisanga combien de fois oyo bano bazoka pasi. Donc pas au biso to yo ka le jour anniversaire na ye biso to ye na aéroport fallait to ya na ba fleur to ye joyeux anniversaire mais la minute to ye na bolela la place to ye ma joyeux anniversaire Deborah place aza to yebi ke molimo na ye pe na kinya nzambe oyo akela likolo na se ko akela biso bato apesa ya yamba ye na kimia nyonso. C'est son premier fils. Donc, Otika a la responsabilité, mon tu sais ça, non? Voilà, donc sois fort. Et son fils cadet, et sa fille, les cavaux. Donc, Déborah a tiki aye bana bangoyo, toujours partagé douleur na Déborah. Elle était une battante pour na bana nae. Voilà, c'est les enfants de maman Déborah. Moïse, carrément, toujours Moïse Azao. Lélo a commis un grand monsieur, a commis même papa. Et voilà, c'est ça les enfants de maman Déborah, qui était notre sœur, une grande actrice. Et moi, je ne peux que dire aux enfants d'être forts. Hein? Donc nous, vos papas, nous, les synarques, on va toujours être derrière vous, tant soit peu. Il y a motiver binobo réussir. Bon, toye bakate, est-ce que tout ça la bande peut-être ma bé, toye bakapete, mais tout santaka ngwemate, tout santaka réponse te, tout santaka attaque au cotisé te, bénéfice que appel. Karine, courage na famille mobimba parce que oh biso oh azo représenter famille na kata Snark famille Masamba iza Karine totikali na ye en tout cas nzamba pesa bino makasi na famille et bana o batikali baza ba orphelin te to benga ba orphelin te po biso ba mama na bango tozali nzamba pesa biso makasi na reconnaissance ya koyeba ke bande kona biso ba kufa po Larissa pa kufa atika biso Coxon atika biso mais to nzamba atumbola biso mutema chaque fois to ebake tozana bana o batika to bi mutema ya kozoka parce que biso lelo to komona bango to kipasi to lobi peut-être tant que on repesa 10 francs on repesa 20 francs est-ce que ko continuer est-ce que to rozala 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans to continuer à soutenir bana wana amoko wana azaki buta vérité polele azaki mutute a obata maki etongo pembeni non to voilà simoko na biso tobungisi moko ya sina eloko na voilà tout sinar qui est réuni toujours uni ata o azar na mboka tel o azar na mboka mais toza toujours uni eloko esali bien yango wana toza toujours uni en tout cas on a kosenga pe na bandeko totikali tozala na bomoko bomoko côté na yesu. Déborah est partie, nous on est resté, on est là. Donc tous à la vraiment elongo, natanga bisengo, topé natanga passi. On a eu à tout faire. Mais quand Déborah tout ça au soir là, Déborah c'était une fille bien, une fille très bien. C'était une fille bien, hein. Donc Azaraki, à soi n'a été. Déborah c'est quoi eloko makanga pa Déborah alaki na kokipe mote manfu moko boazaki nango Déborah soki bapekisi eloko pa président bapekisi biso nyonso eloko o kaka bapekisi biso nde mutali bosa osala eza Déborah nakanisa eloko mo Déborah sa na vitilo na bosa na yango te président fansi biso toke Lubumbashi abi bomoni piscine wana mutu akota na mai te soki ngai na zate soki ngai na zate po président monde mutaiba ko nager président Robito yoki ngana sa mutema ngabi muta obebisa kaka wa Déborah na vandi boye baye kotala nga na vandi na Monica Déborah lati mayo akoti aye ngabi Déborah nini oyo nanu kuti na sisi ko tune nini o temba mo tubu na mai na présenter ma condoléance na famille Sinark Mobimba et dire un grand merci na maman Charlène Benz et moi Moulopo Poupette Noko Hans Pasteur Emma. Vraiment liboté zala aboué. Vraiment liboté zala aboué. Bande ko nyonso Sinark ba libanda
Merci. Donc quelque part à ça quand même socle au asala qui Brian Baya, Brian Royal Baya. Donc voilà des bons souvenirs et ça et puis carrément nous avons partagé douleur wana na maman Karine Massamba qui est la mère de mes enfants. On a partagé douleur wana Azate Azan à Paris et ouais mamie la chatte donc on a présenté condoléances et pour lui dire que toza simanaye pour nous soutenir parce que voilà quoi donc c'est la famille. Nous sommes une famille. Famille Massamba, c'est aussi ma famille. Donc c'est vraiment ma famille. J'ai été dans cette famille, j'étais très jeune. Et Bandima Kangai, Tozalagana Bango, Wumelana Bango. Et dans ma maison, j'étais encore très jeune, mais j'ai gardé plus de 5 personnes de la famille Massamba chez moi à la maison et elle-même Déborah. Voilà. Elles habitaient avec moi dans ma maison. Love is crazy, love is funny.
kati kuna. Ekota na kati. Ouais, tina piste. Donc tina piste. Eda musika. Eda musika. Musika. Awe sala ogoya okuti bakeno kutana libanga. Balongoli Tournez à droite. Droite. Abandonné tel le donc ça va molle à la kati na yebisio comme il perd oui. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo azosale zamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu Samba.
Voilà l'arrivée de président Caleb. Là. Et bientôt là, il va descendre dans son véhicule. Alléluia. Yesu azala bomoi. Yomba bana Jésus. Kumbamba. Tirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina temoye sakano. Kapena tato na bosambe na yo. Yoka bosenga na nga sabaka masaye. Yoka shishe na ngaye sabaka. Honorable Président. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale Mama leo Samagaba sambolwe azosale
Papa le cœur de l'homme, papa. Papa le cœur de l'homme, Jésus. C'est mon roi. C'est mon roi qui est ma Oh mon Dieu, hey, je m'attendais pas cela, Yahweh. La réalité au frère. Ah, Déborah. Déborah, comme tu es lié. Comment expliquer ça, Yahweh? Comment expliquer ça, Yahweh? Oh, Jésus. C'est toi seul qui connais. Toi seul qui connais le cœur de l'homme, mon Dieu, mon roi. Toi seul qui connais le cœur de l'homme. Oh, Yahweh. Hey. Prendre des cheveux de pièces. Joyeux anniversaire, Toto Lobanidi. Joyeux anniversaire, Toto Lobanidi. Monisanga loboko na yepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo
La vie de papa! La vie de papa! Photocopie à maman! Oui, mon papa! na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale Uita awa. Uita pale ndani. C'est pourquoi.
tozali awa na aéroport ya Njili. Je pense que vous avez bien en pensée dans la droite. Nous avons président Caleb Tukibana, nous avons président ya groupe Sinak, groupe Sinak qui est en deuil. Bah tout comme ça, moi qu'on a voilà pourquoi tu es awa. Président, te présenter ma condoléances. Merci. Tout ça awa na kata aéroport en Njili et pour Jean cause que président tout le monde a encore recommandé. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a un souci à côté, il y a cargo. Avion de connaître moi retard. Que les temps bas sont à disposition, tout ça. Nous, on était là déjà depuis 6 heures parce qu'il fallait qu'on réatterrisse à 6 heures. Donc, on vient de nous dire que avion Koki Kolongwa dans une des 0 ou 3 heures, il y a un autre zéro. Voilà. Ok. Tout à l'heure, je pense que tant oui, ça fait très mal parce que Deborah Park, Azaraki actrice Nangaï, c'est aussi la tata de mes enfants. Ce qui est là, Balaki, maman, mamie, et Zalaki peut à travers hier parce que c'était elle qui avait commencé, à travers elle que j'ai connu sa petite sœur. Et voilà qu'elle est partie aujourd'hui. Donc carrément c'est aussi mon deuil quoi. Voilà. Je pense que vous avez quand même pendant dernier jour. Dernier jour, pour toi, dans le groupe WhatsApp, il y a Grand Sinark qui rassemble tous les bancs à Sinark. En tout cas, la dernière voice, il y a plus dans le groupe. Voilà. Bon, Deborah Salaki à Kotaka na 2000 na 2001 na 2001 oui à Kotaka na 2001 ti na récemment to Salaki les Nana Benz saison 2. Voilà, donc à Oumela quand même, et après à Balaka, Kendaka, na Bafina et Mososo. Voilà. Papa non so sala kaso kia boti bana ye. Akanza mwana ne logo moko. So to lui ko kanza Deborah. Taki mwana na yo kanza kabisa. Abana olingolia trop et puis à tout moment bon tournage ya na mwanzungu ne mobo et moi biloko na kolia. Et puis azaki matata. Azalaka facilité azaki matata mingi. Parce que tu voyageais na EP, azaki matata, je me souviens une fois toké Kisangani na mémoire groupe na Kisangani. Je me souviens tellement de matata mingi baswani na Teresia et j'étais obligé à rapatrier na Teresia bazonga. En tout cas par la colère on a like nango na rapatrier ka bango. Donc il y a eu beaucoup de temps, on a passé de bons moments ensemble. Na Banana Benz na kenaka na ye, Charlène, Mélina, tous les Nana Benz, ton mémoire bango to kenaka pe Lubumbashi à l'époque. C'était en 2005, tout ça la Banana Benz, qui était une série qui carton vraiment plein. Voilà quoi. Donc il y a eu beaucoup de choses. Et comment on dit ça? Souvenir et belé. C'est une histoire sur la piscine. Piscine, il y a quelqu'un qui me boit. Donc avec moi, tu as des ordres. Avec moi, tu as des ordres trop. Donc c'était en même temps ma belle-sœur. Et là, je suis venu belle-sœur, il y a président, mais avant de me place, on me considéré comme tout le monde. Donc moi, simplicité, et puis voilà quoi, donc déjà souvenir à mon aîné, c'est à travers elle que j'avais rencontré la mère de mes enfants. Et la mère de mes enfants n'était pas actrice, c'était la petite sœur de mon actrice. Donc, et nous on a commencé. Elle accompagnait sa sœur. Elle accompagnait sa sœur. Okay. C'est là où on a fondé cette histoire qui va aboutir aux enfants, l'Ibala, tout ça. Donc quelque part, à ça quand même socle. Ou à ça là qui va Brian Baya, Brian Royal Baya. Donc voilà, des bons souvenirs. Et ça, et puis carrément, nous avons partagé douleur Rwanda, na maman Karine Massamba, qui est la mère de mes enfants. On a partagé douleur Rwanda. Azate Azan à Paris. Et ouais, Mamie la chatte, donc on a présenté condoléances et pour lui dire que Toza Simanaye pour nous soutenir. Parce que voilà quoi, donc c'est la famille. Nous sommes une famille. Famille Massamba, c'est aussi ma famille. Donc c'est vraiment ma famille. J'ai été dans cette famille, j'étais très jeune
et bandimaka ngai tozalaka na bango towumela na bango. Et dans ma maison, j'étais encore très jeune, mais j'ai gardé plus de 5 personnes de la famille Massamba chez moi à la maison et elle-même Déborah. Voilà. Elles habitaient avec moi dans ma maison. Voilà. Donc c'est une famille qui est mienne vraiment. Donc je pense Naba Patrick Massamba, Naben Massamba, Rachel Massamba, Gisèle Santima, voilà Ben Massamba, donc Bango Nyonso. Et ils ont vécu dans ma maison. Et c'est ça, c'est une famille où on a Robo Sanate. Et voilà quoi, donc c'est ça. Na salué pe na présenté ma condoléance na papa Massamba, na maman na biso maman Santima. Voilà, na présenté ma condoléance à toute la famille Massamba parce que c'est ma famille où on a koyi ko wanganate. Ils m'ont fait beaucoup de bien où on a koyi ko wanganate. Ok, président, lelo yo notre sœur, notre artiste comédien de le plus. Message que c'est pas ba surtout ba fan na yo. Et puis message que c'est pas surtout ba comédien nyonso. Bon, bolingo kaka ba fan na ngai, nous sommes là. Bon, des fois biso makamso ezu sinar que tout le monde a ba délaissé na bango. Les autres, nos amis artistes se délaissent. Bon, la vie doit continuer parce que ça s'est fait souvent comme ça. Mais ba fan na biso, soutenez-nous, soyez là. Et peu importe que ma collègue na biso base à la base à la tête, mais nos fans soyez là. Et ça dit en quoi présent? Parce que na moine de communiquer ne ba no sarawana non sina kadeyo ko ba pas la biso ça basala ngote. Réseaux ani yo mundo. To ti lelo to yeba pété. Nande to kufela ba Coxon, nande to kufela ba Larissa. Ouais, donc au monde que nos amis ne viennent pas nous soutenir na ba problème. C'est rare, hein? Peut-être dans mon Oxygène qui m'a appelé pour nous présenter ma condoléance, même pas ma condoléance à Boué, pour soutenir. À part Oxygène. Donc on a vu un appel, il y a Bandego Nabiso, artiste, mais il y a Bango, to soutenaka, to zalaka, to contribuaka, mais il y a Biso, même en ta contribution, on a pété. S'il vous plaît, vous avez une association nini? Nous avons un TPC. Comment un TPC ou comment? Nous avons un TPC. Batouana, Bandekunayo, Bazala, Vomana, Yone, surtout parce que vous allez pour des voyages, vous avez tout ça. Non, on a la Zala Nagishasa, on a comment vraiment Nagishasa, parce que moi je suis un produit à Evre Belé, Nazala Nagishasa. Bon, Banaka la to comprendre en abisoté. Même à l'époque, à Coxon, tu as ta cotisation mon côté. Ouais, je te dis. Ouais, même à l'époque, à Coxon, même tu perdais à Larissa à l'époque. Donc, tout comprenant. Et puis, mais, Miraï Saouti Koufa, moi j'ai contribué. Malgré vous avez un voyage. Non, mais j'ai contribué. Au Union, à Koufa, Baliste, Union, so Batali, au monde à Combo Rangeza. Combo Payabana Rangeza. Mais quand c'est nous, ça ne vient pas. Ou bien tout le monde a rappelé en Ouémate. Au monde qui est en aéroport, artiste extérieur, donc voilà. Mais ça ne fait rien, c'est la vie, ça doit continuer. Est-ce que vous avez le temps, peut-être, Babali Kamuso, est-ce que vous avez quitté un ou président Massou, ou peut-être secrétaire général à NTPC, ou bien président Lombe? Pourquoi ça? Pourquoi toujours? Non, soit Totuna, peut-être que Toko conscience n'a pas parce que, par exemple, le président Lombe, on a contribué, on a même été là aussi. Tokendati Nanjili, actrice Mouakoufara Nanjili, on a été là. Président Mouyombe Gauche, Akoufela, acteur Nemoko, moi j'étais là. Nazagi na bandal, Tolela na bandal. Tu vois? Mais ben. On a eu la mélodie, tout ça qui n'a la cinquantaine. Naratakate, Banangape, Bateresia, Banani, Baratakate. Mais écoufélité. Nzamba reçoit la grâce, on va l'enterrer. Nous-mêmes, Sinak, on se cotise un peu. Toi, on a besoin de soutien, on s'est cotisé. Et Nzamba a reçu Nabiso, on a quand même l'honneur. Et voilà. Parce que il y avait un moment, on s'était retrouvés seuls pour se battre pour notre frère. Seul. Bon, est-ce que tout ça, peut-être, mais tout sentaka ngouemate tout sentaka réponse tout sentaka attaque au cotisé mais ne fils que appel donc communiquer n'engage à la requête parce que Zélo Gomona Charlène a fait le grand frère
Ozaraki, Lambi, c'est le grand frère de Charlène Benz. Est-ce que mon ami Baptiste Sanzonzi? C'est pas vraiment tes Bazalaïté. Lambi, tout ça, dans ça qui reportage, Balaïté. Tu as regardé Bisso Sinar, qui n'est pas musicien. Mais là, Charlène Benz, c'est une grande actrice. Oui, les lois comme maman, Madame Générale John Chibang, mais c'est une grande actrice. Mais à quoi fait Yaya Naliboso? Même pas un seul. Même pas un seul acteur. Il y a Banzonzing, il y a un groupe Moutsubalaïté. On n'était que nous et les musiciens. Est-ce que photo bano benga bango boya non. Baye baka mutunayo na tango passer. Et à plusieurs fois on a vécu ça, on a vu ça que on nous suit pas, il n'y a pas un partage d'amour entre nous et nos amis. Mais nonobstant Dieu fait grâce. Nous avons aussi grâce tous les ndeko biso moko déjà loga sina que tozawana to bundana. Baoya, merci. Baoya te, la vie continue. Obi que message yo et puis na passe na motema, na mo vont ko bango na douleur na passe na motema na ozolo bango. Non pas si vous te, pas si dans na mesana. Mesana ngo. Comment on normal. Nga suko sali ngande passe ko ka. Président Caleb olobaka penda te. Soko lobi boye donc nga penda senti que utaka ta motema na yo. Est-ce que et quand tu causes à la tête au début c'était mal ou peut-être et cause à la tête par jalousie ou et cause à la peut-être makamoka les kaka non metinga natikala jamais cause à la problème na bande ko nga artiste jamais ou baninga ba président jamais natikala cause à la j'ai toujours été vrai avec les gens. Nonobstant, au coup de peine à moi, déception, il y a, en voulant peut-être aider quelqu'un, en voulant boyer, il y a eu des petits soucis qui nous ont blessés quand même, et puis c'est passé. Mais comme on a dans un problème, je respecte tout le monde, j'aime tout le monde. On a beaucoup contribué pour que le théâtre soit théâtre aujourd'hui, et puis ça va tout le monde. On a contribué à une époque à la cassette, on a beaucoup contribué à une époque à YouTube. Comme ça, que les artistes, c'est pas comme on a YouTube. Nos produits. Moi, j'ai beaucoup contribué. Parce que je suis le premier acteur à côté de YouTube, Sinargue TV. Les autres sont venus en étant dans Sinargue TV. Donc, on leur disait aussi, faites vos YouTube, ça va vous rapporter. Alors, au moment où apport nabiso na domaine nabiso est belé, mais au lieu peut-être de nous aimer aussi, nous sommes plutôt haïs. Entre-temps, nous avons aidé nos amis à faire aussi de l'argent. Mais bon, on ne peut pas obliger les gens à vous aimer. On ne peut pas. Peut-être au monde appelle na mokolo kore ke bimana ndenge to enterrer zela au monde appelle peut-être to zalaka da biso. Peut-être au monde que to zalaka na biso. Mokolo enterrement, mokolo sortir corps, peut-être au monde bande côté. Na lo ba on a passe na motema. Ngala zalaka na bino oyebi to mona na pa manifestation nyonso na tango passe na tango sur na zalaka na bino butu na monde so natali mira esa corps na ye e wuti lufu mukolo yaki vers 21h engouement bato les comédiens te biso boyate enterrement sortir corps les comédiens biso boyate to yebi pété quoi. Bon, ce qui peut-être ngandi mutu mabe. Bon, na ba o batikali, na ba même ba est-ce que ba Thérèse a pe bat mabe, même ba dinana ba bat mabe, ba Duchesse ba bat mabe, ba PD nada ba po bango nyoso bananga. Ba Ida ba bat mabe, ba Julien, ba Tirbo, ba Paco. Est-ce que bango nyoso pe ba ka bat mabe? Ce qui seulement que vous reprochez quelque chose à Caleb entre guillemets. Est-ce que ba nani ko natangi tenani? Basé belé ba Jemima Matuta, est-ce que bango pe baka mabe, ba Caroline, est-ce que ba mabe, ba Hans Luzolo. Donc voilà, moi j'ai aussi sorti beaucoup de stars. Il y a un aloba qui me ressemble peut-être par jalousie parce que bon, toi c'est jalousie en quoi? Nga naza na lignée nanga, na sala ba film nanga caractère évangélique, ba msupe bana ba lignée na bango. Et puis to wele la netinine. To wele la netinine. Ngai na umeli na domeno. Na bimisi bactéries belé alors belé lelo misusu bakomi kona mapoto misusu babali misusu voilà
jamais, je ne peux jamais jalouser les autres parce que bango pe bazo sala musala na bango bien, biso pe to sala ya biso tozo bundana. Mais bon, na ba matanga, moi je pensais que ça pouvait s'améliorer pour na yebiso à l'époque de Coxon. Ndenge la ba réunion, et ça era difficile même pour réunion salam. Et ça era difficile. Et tous les acteurs, je me souviens, bah ça là quand même cotisation, bah acteurs réunion sur Congo bah quand ça $200. Ah, tout le monde. Si on a $200, on va payer 100 pété. Bah mêler les on masanga na bango. Oh. On a une époque à Coxon. Oh non, ne dis pas ça. Je non, pas comédien. Mongo ba Congo pour na Coxon. On les va payer sa cotisation, ma cotisation sur Congo $200. $200 kaka, $200 on paye, bango mo ba mêler les yango ni. Bango mo ba mêler les on masanga na bango. Larissa coûte à l'époque même pas un franc. Mais Tolobelaga Baninga, Toko Lissabolingo, Tozalana parti prité, Toko Lissabolingo. Nous, on a toujours été là avec vous. Je pense que nous sommes aussi bateaux qui pèsent impulsion pour que le théâtre comme un moyen et comme un foot. Je suis parmi bateaux et va travailler sur ça. Alors Toko Lissabolingo, Tolingana. Deborah Oyakoufi, Azalaki une grande actrice. À part une grande actrice, Azan Neko Yamami la chatte. On sous-entend que une autre actrice qui a perdu sa sœur aussi. Ataku peut-être Bolinga Kanabino Kalebte. Ata Bolinga Kalebte, mais je pense que M. Bolinga ne fils qu'Ata Mami. Si vous voulez soutenir Ata Kalebte, il y a qu'à soutenir Mami la chatte. Pour y payer Aza, je pense qu'elle n'a jamais connu de problème avec les gens. Ceux qui viendront, on est ensemble. Mais à nos fans, les fans du Sinark, nous voulons que vous soyez là. Parce que Bino Nibosala Rabisoto Zala. Bino Ndeso Boza, t'es en choc. Mais Bino So Boza, déjà, ça sera quelque chose de bien. Ça sera quelque chose de bien. Pasteur à lobby. Pasteur. Non, non, s'il vous plaît. Parce que. Moi, on a Deborah, hein, Yasuka. Ah, ouais, voilà. Moi, on a Deborah. Benga Nani, Benga ton grand frère et ta soeur. Benga bon. C'est une personne qui n'a bien au pasteur Azanani. Pasteur Azali Mokambia. C'est lui qui dirige. Ah, c'est ça. Donc, quand la banane a eu dans mon musée, maman tout Azalaka vraiment la bataille de maté. Azalaka vraiment mais au senti qu'il y a Azoli dans des Konaï. La Monique Caroline pas eu de tomber sous malade, Azab malgré malade. Mais aïe awa, à qui qu'on soit soin. On peut représenter ce banane. Voilà son premier fils. Voilà, d'accord. Son premier fils que j'encourage. Donc moi, je suis à Deborah. Moi, je suis tout collier. Tu as commis un monsieur. Voilà, c'est son premier fils. Donc, il y a une responsabilité, tu sais ça, non? Voilà, donc sois fort. Et son fils cadet et sa fille, les cabos. Donc Deborah a tiki aye bana bangoyo, toujours partagé douleur na Deborah. Elle était une battante pour na bana nae. Voilà, c'est les enfants de maman Deborah. Moïse carrément, toujours Moïse Azao. Lélo a commis un grand monsieur, a commis même papa. Et voilà, c'est ça les enfants de maman Deborah, qui était notre sœur, une grande actrice. Et moi, je ne peux que dire aux enfants d'être forts. Hein? Donc nous, vos papas, nous, les Sinark, on va toujours être derrière vous, tant soit peu, il y a qu'à motiver Binobo réussir. Ok? Voilà, là je présente seulement les enfants pour dire que Deborah Koufi n'a pas mbatté à Tikibana. Donc voilà, c'est des beaux enfants. Et Deborah Kotik Sinark, il y a Zalaki vraiment bébé. Bango Onyo Sumi Balé, Babo Tami Nagata Sinark. Yegotu Ben Caleb, Achanando Inanga Caleb Nagata. Ben Caleb. Et yetu bano benga chucha parce que maman na pangwa zaki mutu loyenge. Tellement yé azaki na mwa loyenge, so yé abambie kombo a chucha. Et to bana otumule a chucha. Nga on a kamwe ke bakuma dia ba mikolo boy. Donc aux gens qui ont quand même aimé Deborah Nadine Massamba, les enfants sont là au Bananae, on a présenté Bino Bango, au Bolingabo présenté Bango ba condoléances. Et voilà, Bolingé peut-être beau entrer en contact, beau présenter Bana ba condoléances directement. Ça est un numéro WhatsApp. Ok, donne ton numéro. Ou Monique Olingi au présenter Bana ba condoléances. Fais ça numéro na yo. Le numéro c'est le
242 06 810 28 68. 242. Donc c'est un numéro de Brazzaville. Ouais, 00242 810 28 68. Donc au coup entrer en contact peut-être par WhatsApp. Donc plus 242 0. Même tu peux enlever 0, mais 810 28 68. Parce que quand il y a 242, il n'y a plus le. Il n'y a plus le 0. Ok. Répète ça. C'est le plus 242 810 28 68. C'est le de Brazzaville, non? Ouais, donc il y a Vandana Brazza. Je suis à Brazzaville. Ok. Vous pouvez présenter des condoléances directement aux enfants, leur apporter un soutien physique et moral et que ça va bien mingi. Ok, allez-y. Merci, hein. Courage à vous. Hein. Merci beaucoup. Ok, soyez forts. Merci beaucoup. En tout cas, présent, toujours partager notre douleur ensemble dans le groupe Sinac. Bisso presque Kuzalawana, comme d'hab, on serait là vraiment. S'il faut contribuer, on va aussi contribuer. Parce que, comme d'habitude, on contribue. On contribue à la image de façon que il y a beaucoup de familles. Où peut être dans le théâtre, au Boussala, et puis ça conseil, Bongisa Mabala, on trouve la tension, à Biki, la tension, vous êtes malade à Biki, c'est grâce à vous. Présence que Batouako, pour ça, présenter ma condoléance, c'est pas Nayopé. Ouais, bah, on numéro nanga. Bon, on a une contribution, on va soutenir. Moi, on appelle ce numéro, ça va leur aider aussi, s'ils veulent contribuer. Pour le groupe Sinac, Maman Caro appelle ça toujours numéro. Entrer en contact peut-être avec Maman Caro. Parce que jusque-là, tu as soutien mon côté. Bisomoko Sinac Kaka. Ngai Moko, Dinana, Jemima, Maman Charlène Benz, Theresia, Mélina, Julien, JC. On s'est cotisé déjà pour la rattraper. Bob. Tu as cotisé, tu as rapatrié déjà corps, qui nous a coûté aussi énormément. Donc, il faut tout préciser. Sinar que déjà il rapatrié, parce que le rapatriement est que déjà dans les $5,000, on s'est mobilisé au sein du groupe. On s'est mobilisé, Charlène Koto Yacha Loboko, Dinana Koto Yacha Loboko, Jemima Koto Yacha Loboko, Bob Yacha Loboko, Ndenge Tobundi, Tokangisa qui est Tokoga Okangisa. Tu es déjà d'accord parce que rapatriement, embaumement, tout, on devait le faire, on l'a fait. Ouais, voilà, Tikali na Tikali qui va peut-être encore nous coûter en connivence na famille. Tokoye bandeng nzamba au salapso grâce. Mutupa koloba tena lingaka Deborah mingi et que osa peut-être camarade ou bien osa na numéro ata ya Mami Lachat, Maman Karine. Tu peux aussi entrer en contact avec elle pour nous soutenir. Moi, on appelle ce numéro. Netina, dans le cadre de soutenir ça au sein du SINAC, je pense que le numéro à Caro est presque partout. Appelez Caro et tout soutien est toujours le bienvenu. Mais d'emblée, Bisso to bandi déjà tout ça, le premier pas à rapatrier corps. Et je pense que nous avons la grâce de arriver quand même à Kundaye. Message joué l'équipe, président Caleb Toukiba dans lobby très bien. Les comédiens aimons-nous réellement vivants parce que comment président Mounene Lokola Caleb a contribué dans le Canabiso. Na NTPC a confirmé qu'il est membre de NTPC. Mais chose grave, na vraiment nyonso où il y a des contributions. Biso pendenge zalako maman Oliva pesa biso ba ezagate. Oh maman te la pesi biso ba yakate. Toye bagate tosani. Oh, WhatsApp, oh, gouvernement a soutenir par biso basala na bango ngote. Donc ça ndeko yokaka mutakufi maman Oliva yaki apesa ki famille en tout cas biso et salamate. Message qui est très important. Mais on a besoin de ça, la famille a besoin de ça. Si ça va venir, ça sera les bienvenus parce que bana batikali famille bazali. Ce qui attend l'État, le bon, ça va, Deborah wana salaki musala, skale bazaka même moko ya artiste moko ya munene na mboko yo. OK, ça va, biso l'État, on va prendre les obstacles, c'est que amen tout le monde a basali lipe artiste mususu. To c'est pour makasi. Le président Caleb s'il vous plaît. Tout le monde a des démarches pour basalaka. Loko la ba comédien ba ninga na yo basalaka ngoti. Est-ce que groupe Sinac qui t'a porté maïe? Tous les associations ANTPC, nous se mobilisons pour que nous soutenions parce que nous avons une structure qui est ANTPC
oyo esalaka démarche au préalable. Ouais. Parce que lokola toza na structure wana nga Caleb na ndenge na kinga moko eza mabe. Parce que faut chef ya structure na biso a NTPC nde mutu a entrevoir chef président Massoum. Oui, na ba président Lombe. Voilà. Faut ba entrevoir ba démarche pour que par exemple le ministère de la culture et art et s'impliquer pour que ba porte fungwama. Mais ni ata appel à président Massoum ni à président Lombe nani ya nanga mutu nangai ni à mutu moko on n'a même pas un seul appel. Ni à Fiston Sai. Surtout Fiston Sai, Fiston Sai, ni à Nagotanga, ni tous les autres présidents, ni quand je te dis ni. Yango ezalaka nini? Tu vois, tu la pété, tu la té, tu as bon de la paix bangoté. S'ils viennent, Dieu soit loué. S'ils ne viennent pas, on va se battre. On va enterrer comme on a fait à l'époque de Coxon, comme on a fait à l'époque de Larissa. Tu la té. Ce qui peut être la salle de émission soutée. Mais ce qu'ils ont continué jusqu'à ce que Bissopé Tokozua vraiment à distance. Godé Mabata Utikobela, sérieusement, on a été là. On a fait ce qu'on pouvait de notre côté. Dans la cotisation, il y a Godé Mabata Yochaki. Donc même il y a 7e bagarre. Il y a 7e bagarre. Attends. Là, je ne pense pas Nazalaki Libanda. Mais au Tchaka déjà. Na Tchaka, il y a Batunyonso, il y a Miraïsa, j'ai envoyé. Il y a 7e bagarre. Je ne sais pas. Déranger le président. Là, t'inquiète. Donc, comme les alliés non, président Massoumou. Impliquez-vous, parce que c'est une actrice du groupe Sinark qui vient de nous quitter. Impliquez-vous comme vous le faites avec tout le monde. Impliquez-vous, faites des réunions comme vous les faites. Faites des réunions, organisez des nini, bossa la paix, tout le monde. Bossa la paix, des marches, famille, on peut pas comprendre que moi, je serva qui mboka na musala artiste, ba ndekone ba artiste peut ba assister. Et puis nazalaki mukolo o ya kufaki na parcelle familiale. Nazalaki wana j'étais le seul journaliste na kindaki wana. Et même attendre ba journaliste bo mona ki boya vraiment té. So bossa la so tout ça la nini. Tout ça là n'est nini gas. Parce que bon le bac Deborah Ibana gité, on appelle le quota pour Ibanaka. Bon, attends Deborah te bon mami la chatte casse. Aïe bani makasi. Maman bana Caleb. On ne parle pas mais écoute Félix. On est ensemble. Non, ça arrive. Ça arrive. On est ensemble. On va se battre. Yambou s'y vient. On va se battre, voilà mes filles. Bengradi Nana. Nadine Matuta, Mbouissi, Jemima, toutes ces filles se sont impliquées pour Nato Bundana, pour Tokunda Yabisondeko. Donc, je les encourage même. Donc, c'est pour monnaie tellement makasi pour que Bakunande on a bango. Niveau baza affecté beaucoup de matin. Voilà. Belinda Payat. Viens. Yaka. S'il vous plaît. Juste. Nene Nyongo ni vient. Non, présenter ma condoléance dans la famille Sinak Movimba et dire un grand merci à maman Charlène Benz et moi Moulopo. Poupette, Noko Hans, Pasteur Emma, vraiment les beautés à la boue. Vraiment les beautés à la boue. Bande communion soit sinon ba libanda. Merci. Les beautés à la boue. Oh, ça c'est notre famille. Mon qu'on a besoin d'aki. Mon quoi les beautés na biso longwe. Toi na makambo belo lo baté mais merci vraiment. Ça c'est la famille. Merci. OK. Elle c'est maman Nene Nyongoni. Yépe aza moko ya ancienne à Sinark, ancienne, les lois comme cadre quelque part et elle travaille, Dieu lui a fait grâce. Akoka okangamote maté pour n'andegone Nadine. Un mot s'il vous plaît, un mot pour Nadine. Simba micro non. Tu as vraiment déçu, enfin, tu as blessé. On a tout ce qu'on peut dire comme sentiment négatif
comment on a Déborah partir comme ça, là passé. Et là, dans ma tête, je me dis, ça pouvait être moi, ça pouvait être Jemima, ça pouvait être Mélina. Mais j'ai revu tout le monde, j'ai entendu de voix de tout le monde. En tout cas, on est ensemble. Je réalise que la famille, c'est comme ça. Sinar, c'est vraiment une famille. Nzambe vraiment Mélina a consolé Mité Manabiso. C'est trop dur, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la volonté de Dieu. Nzambe de Mutabenga Abato. Et moi, et puis pourquoi permettre en ce moment. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire. Maman, beaucoup ça n'a pas mère nangaï. Ma Belinda, maman Dinana. Donc, Oya Koufi Aza Moko, donc Aza Bangou quoi. Donc c'était mes mamans quoi, que je respecte beaucoup. Les loyaux, nous avons Sali Moko grâce Nandenge Naye. Là il y a Belinda, il y a maman Dinana, il y a maman Mélina. En tout cas, bah, c'est pour monnaie comme pas possible pour na koluka ko enterrer de kona bango. Donc je sais pas, mais ngako na senga bango pe merci. Merci na o déjà basali. Poti na niveau tout comme to rapatrier. Ezaka ba mama o nemba bundani. Oyo kuna cotiser boy o soki mbongo ekokite nani Charlène pe place azazola la te abengi kuna abenga Dinana abenga Belinda. En tout cas, elles se sont époumonées. Juste un petit mot. Yaya oyo ayambainga na groupe tobengana toujours mpangi. Donc c'est vraiment une sœur. Et aza ndeko moko azalaka tellement bien, gentil. Na mona place Déborah Swana nanu te bana. Te aswana ki. Aswana kana. Ano swana na Thérèse. Oui. Kaka yé na Thérèse. En tout cas, il y a ceux qui ont au salier à Kobimisa Mbamoko wana. Azaki pour ta vérité pour les polés. Azaki mutute a obata maki tongo pembeni non. Voilà. Simoko na biso. Tobungi simoko ya Sinar. Et là qu'on a. Voilà tout Sinar qui est réuni. Toujours unis. Ata o azang na mboka tel, o azang na mboka mais toza toujours unis. Et là que sali bien ngwana. Toza toujours unis. En tout cas, on a posé un peu na bandeko tout tikali, tozala na bomoko. Déborah est partie, nous on est resté, on est là. Donc tozala vraiment elongo, natanga bisengo tope natanga pasi. OK. Que son âme repose. OK. Maman Mélie, ce sont des femmes, yé bango banana Benz, bango bazala banana Benz à l'époque, Mélina Benz, Charlène Benz, Monica Benz, Maman Jeanne Benz, voilà. Moi, on a besoin d'accueillir. Un mot. Bon, Déborah, c'est une sœur pour moi. En fait, Tozaki va amitié, Tokoli na Sinar. On a eu à tout faire. Mais quand Déborah, Déborah, c'était une fille bien, une fille très bien. C'était une fille bien. Hein? Donc azalaki aswana na été Déborah siko eloko makanga pa Déborah ayaki na kokipe mote manfu moko boazaki nango Déborah soki bapekisi eloko pa président bapekisi biso nyonso eloko o kaka bapekisi biso nde mutali bosa osala eza Déborah na kanisa eloko mo Déborah sa na vitilo na bosa na ngote président fanti biso toke Lubumbashi abi bomoni piscine wana muto akota na mai te soki ngai na zate soki ngai na zate po président monde mutaiba ko nager président alobi toyoki ngai na sa mutema ngabi muta obebisa kaka wa Déborah na vandi boye baye kotala ngai na vandi na monika Déborah lati mayo akoti aye ngabi Déborah nini oyo nanu kuti na sisi ko tune nini oyo temba mo tubu na mai
Deboka adini mba moko azokoka suko matete nazongi mbangu na chambre président bima Deboka azomela mai président ye wana musisi a plongé a il fallait sortir la belle-sœur. Il faut belle-sœur en maillot. Donc eloko wana esekisanga na sekana lelanga bino mais Deboka tu es formidable. Et puis avant na plonger dans na plonger kaka to wana kuna mta okufa na plonger kaka to ndeni maillot encore bon on plonger kaka plonger c'est une fille bien une fille très bien malgré tout moi désobéissance président Pexelo Boya au salon kaka mais c'était une fille qui savait vivre avec les gens toti kanate et là peut-être celle que tout monde na mingi te mais na téléphone tozala qui c'était voyage. Mais dommage. Elle nous a quittés. Elle nous a quittés. Donc, j'ai tellement de souvenirs. Il y a bien Deborah qui non, Coca-Cola numérique ne soit athée. Mais j'ai très mal au cœur. Que son âme repose en paix. Maman Nadine. Un mot, on a surtout Deborah Ouazak qui est très cher na biso. Je pense que besoin de mon ami déjà. Et batu balobaka snap bazalaka mais tout ça mana ba message tout na santé to yeba na bana bazali et tout koyo kasangwa liwa et salaki passe na matoi donc salaki passe na mutema donc to kobai ko kondimango te parce que azana trop jeune azana bana na ya tiki bao bazana na kusa mama na bango po bango pena bako ba papa te na bako ni ba mama te o lelo mama na bango bango bakuza mama na bango bazana miki to sepela ka soki mama koli tout même si mama koli a gosi 90 ans 100 ans 120 ans soka kufi okoyoka pasi mo na mutema siko boye bisanga combien de fois oyo bano bazoka pasi. Donc pas au biso to yo ka lelo jour anniversaire na ye biso to ye na aéroport fallait to ya na ba fleur to ye joyeux anniversaire mais la minute to ye na bolela la place to ye ma joyeux anniversaire Deborah place aza to yebi ke molimo na ye pe na kinya nzambe oyo akela likolo na se o akela biso bato apesa ya mbaye na kimia nyonso bana o batikal tebi nité mais à kozoka parce que biso lelo to komona bango to ki passe to le peut-être tant que on repère ça 10 francs on repère ça 20 francs est-ce que qu'on continue est-ce que tu aux 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans tu continuer à soutenir bana wana donc ça fait mal et on va le dire maman zala kaka maman les kazali maman kuta azali papa les kazali papa kuta azali mais maman aza munene mingi na ba vie na biso ya on bomoni maman supporta nyonso maman supporta nyonso to kaka ba misusu kutu balobaka zanga papa mais bozanga mama biso pe tozala ka biso pa chako adina na tozala la réalité oyo o tozala nango la réalité oyo ya vie mama azoko englober nyonso bosota bana nyonso même o ba papa basalaka ba mama babatela o babombaka donc pas so bano ba oyoka pas so famille na ye bazana ngo yango to ekolela ensemble na bango to la kisa combien o ya ndai ko compter na bina biso donc beta mukeli solo Deborah bien que mokili za ba réalité mais Deborah ando ye pana na kitambo na lado et on a un restaurant na côté ya non côté à Victoire Boy on a un restaurant mo wana jumsu na oleka benginga mama boninga ebise bien yango yo za rande konanga menga na version bandundu yo na version Bakongo na ebise bonya ebisinga bien mais oyaka na restaurant tenga na ebise na oya jumsu sa bimelinga na ndako na pesa adresse aye na ndako to fandi pe to sololi lambi to lié to beti masolo to sololi entre nous. Donc, les cas qui nous ont même mais et ça biso passi pour perdre yé brusquement boye et bon gamuta beli boké na hôpital bo contribuer atana kisi atana tonga pamba atana aspirine mais mboka musika passi bomoni bana to koma ki to kati ba kongi 4h 5h ba misuku to bazo bela ba se forcer ba ya pour la nini ndeko na biso o azaki être cher et pas na biso a tiki biso
yango tolakisi kibo mama na biso na Sinar po Sinar eza ndako na biso eza mama na biso yango nde esangisi biso basi oyo nyonso bozomona donc ata na musika ndenge azalaki musika wana toyoki ke ndeko na biso aza ya kolala na place ya malili biso nyonso tozalaki na kimia te eza baoyo baza na poto baoyo baza partout biso nyonso tose sensibiliser comment tokosala mpona ndeko na biso tomona ye ata po tokotike musika te tokasangwa musika ezaka pasi nakopesa courage na Karine courage na famille mobimba parce que biso azo représenter famille na kati ya Sinar que famille Masamba eza Karine totikali na ye en tout cas nzamba pesa bino makasi na famille et bana o batikali baza ba orphelin te tobenga ba orphelin te po biso ba mama na bango tozali nzamba pesa biso makasi na reconnaissance ya koyeba ke bandeko na biso bakufa po Larissa bakufa atika biso Coxon atika biso mais to nzamba atumbola biso motema chaque fois to ebake toza na bana oyo bandeko na biso ba être cher lelo tokolela tolakisi motema na biso toleli pasi oyo tosala toyoki mais mutu wana akei wana atikeli biso bana donc akufi te aza donc nzambe asimba biso mitema to prendre conscience toyebake totikali na bana et entre nous les mamans tosala effort nde bomoni biso Sinar boye donc toza Okay. Entre nous les mamans torosa effort torosolola toyeba comment tokoki kosala mpona bana bandeko na biso et puis mpona bafamille ya bandeko na biso ata mai ya pamba tokende komonaka bango ekosala biso bien merci beaucoup toza Sinar la dusolobi na yo eloko etikenga na kati ya mpona omona bino bonamona boza bastar ya Congo moto aboni bino boye azala mwa malili ya nzoto mpona posa na bino mais le constat ils avaient pas ce que baninga na bino tomoni présence na bango te même kuna la parcelle familiale place matanga zali même awa mais tomona ka chaque fois ce qui le quoi mélodie to kida ke belé na bichu ndenge moko susu miraisa mais tomoni présence ba comédien ou comédienne te auto yebi ya Congo awa ti tango zo mona bilo rabo moni yoko ko lo ba pona yango eloko na loba pona ko na kolinga te na blessé parce que nayebi te ba occupation baninga musu bazana ngo so na lobi na condamné bango na komi condamné nga moko parce que nga pe na koyai ko empêchement na kete bato musu banga ba interpréter mabe et oya kufi azande ko na biso mo kaka te na Sinar aza ikono yo asepelisa bato ya bazo benga ba nana Benz bazaki bato ba ningisa ka au fait bato bapesa biso courage ya kosala mosala oyo donc soki baningisaka biso tozalaki na baba Congo combien de fois bato baza na Kinshasa combien de fois bato oyo baza ba collègue na bango en tout cas na kokondane mutu te nayebi ke Sinar eza ndeko ya ba comédien nyonso ya bato nyonso po balobi cinéma eza mama na biso donc cinéma ezokipe te mama ta botaki mwana na tata mosusu kuna abotaki na tata mosusu mais aza mama bandeko nyonso na baza bandeko wana babengami bandeko donc pour nanga peut-être jour ya enterrement ou bien peut-être tant mosusu jour ya veillée mortuaire tant mosusu bato nyonso wana barozala lelo pe tolamuka 6 heures de dépendre na bolingo tolamuki 4 heures 5 heures yoko tokomaki presque 5 heures donc eza façon nini ozo considérer mutu wana kufi et biso tokenda bibembe o tokendaka totika pe mamu na biso toyie parce que tozalaka na conscience toyebi ke o akufi nga pe lobi na kozala place wana et soki ekomi tour nanga banani baoya te donc eloko ya interpella nga ezaka wana lelo eza tour na ye bongo so ekomi tour nanga est ce que bato baoya pe est ce que bato baolela est ce que bato baotala ta mwa bolamu ya mokie nazalaka nango ou bien est ce que bato baosepela batala ndenge nga nalali wana babandi kokanisa moto oyo asepelisaki biso donc nga na se référaka na wana yango nalobaka nga nalelaka na baye baolela donc ata so namonani na moi te na butu namonanaka nalelaka na baoyo baolela bao baye te je pense que nzambe opesa bango makasi ere tokopesa date na biso ya kokunda ndeko na biso
j'espère que batunyo soana ba omonana mais to condamner mutuke parce que to la muki tongo donc tongo to la muki et so sana makasi to bien na considération te o la mukate pour pongi mutunyo sa na posa olala mais to kati ba pongi et la kisi combien to ligne de konabiso et puis tozo ke na eti na suka ti na mboka na ye oyo azo message pour fan na yo parce que ku fait bafani nyonso ya dinana les dinachou les loulou les dynasties tout le monde nga mama na bino nga ya na bino leki na bino tante na bino tozwi matanga soki nga azwi matanga soki famille sina ke zwi matanga seke bino to bozwi matanga et na beleli bino nyonso bozwa communiquer toleka pe na ba télévision ba télé ya Kinshasa tokopesa bino communiquer na biso ndenge makambo ekose dérouler et tobengisi bino nyonso oyo akufi aza icône na biso asepelisa biso toya tolakisa ye combien oyo ya sepelisaki biso pe tosepelisa ye jour na ye asuka parce que aozelango su 2-3 fois te tokenda tombe na ye te po totiela ye bafleur tokendaka parce que eza ba jour mosusu nga papa na nga kufa ça fait nayebi te nakocalcule te depuis 91 mais lelo peut-être mosusu ekosata mosusu ba 30 ans nakenda kotia fleur te donc elakisi fleur totiaka yango tolakisa mutu ba hommage asuka combien oyo akontaki epa na biso oyo biso tobanda okonte epa na ye ezalaka jour asuka tozoka ekotika eboyiya bafani nyonso ya dinana bafani nyonso ya snark toyiya tosepelisa oyo akufi tobetele maboko toloba bravo l'artiste merci beaucoup. Maman Jeanne. Maman Jeanne, je pense que bino nyonso bosani comme un seul homme ko ya kozwa corps ande ko na mieux zaira rapatrier awa na Kinshasa ko fa na Lumbashi Deborah impression zani ni par rapport ya baninga no makamno so balobi awa o isal passe na motema. Micro s'il vous plaît. Séparation et ça la capacité. Mais il faut toi accepter volonté ensemble. Toi accepter volonté ensemble. Et ça passe vraiment pour Kabouanana Mouto ici presque jeunesse ensemble. Deborah et Pananga Azaleki. Mais Azaki considéré le roi Moana. Azana problème, tout ça. Ngala mata moto mbala liboso na vie na kita à Deborah. De bisika nyo surtout ya bano fanda na okende kotala. Nazaki na considération moko epana ile la maman. Et tant que bandi premier film na biso les cartels de l'obscurité. Babando benga ngo théâtre ya Deborah na Julien. On est basala qui rôle principal. Et ngana yaki ko intervenir dans les 2 derniers épisodes et Deborah m'a très bien accueilli. Yazaki déjà star ngana ye. Au mona ta au mona siko mutu mo pe ya compétition aye et ningisaka mais azana serviabilité moko amour en tout cas a étonné kinga yamba kinga. Message pour ma fan na yo au balando sikoyo parce que corps bientôt yango yo ngeko message pas ba fan na ngana ko linga to yeba te ndenge nzamba tinda biso na mokili mutu nyonso to azana talent na ye alors lokola nzamba pesa mutu nyonso to talent na ye to tcha talent wana na misala parce qu'il y aura un moment oyo mukolo elanga koya antuna biso bosalaki na onga na pesa kizima soki totali na acte 2 tokomona ke tango Christ na jour à Pentecôte molimo na ye kitaki flamme de feu ezaki likolo ya ba disciples nyonso parce que ya lobaki il est avantageux que je manaye et l'Esprit Saint descendra sur vos fils et vos filles et ba disciples nyonso tout bazaki la flamme de feu likolo na bango nzambe apesa mutu na mutu par na ye et pas wana onzamba pesa biso to tchango na misala parce que mutu nyonso tout il faut rendre compte na oya sali asili sa kosala oya sali Deborah manda na ye koki asali musala onzamba a pesa kiye akiti na re bis na ye etikali ngai na yo na oba pesa ki biso to tchango na misala. Merci. Donc toza bapaya to yeba ngo toza bapaya tocha ou bapesi biso ya musala pour na intérêt communautaire. Merci. Pour l'intérêt commun. Merci. Merci. Merci.